Bien-aimé, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense. Tanto ya kaboy pona ko teya bana nzambe, ko lungola bana nzambe, o bazana molili, o bazana ko bunga, ba retrouver nzela ya Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu suis deux vidéos, et puis si pas, c'est puis si mawa. Bien-aimé vidéo à liboso, toko laksabino, toko mona muto bobengaka voici l'homme, François Mutombo, un faux serviteur de Dieu, fils du diable, muninga, ya mukuna. Bien-aimé dans le Seigneur, yem tabenga mukuna papa molimo, voilà. Voilà, donc batumoko, na ebite soki ba utawa, puis ils sont là pour détruire le peuple de Dieu. Vidéo à liboso bokomo neze aye. Bien-aimé azo sala zoua na kat ne l'église dans mon bâtiment. Na ebite pourquoi bokena ka l'église oyo, bien-aimé bisika yeso tinda ne bisote. Batumoko boy ba yebi ata kolobate, batumoko ba yaka na bango ko luka mbongo, ko maltraiter bino et bolandaka nde bango. Voilà, bokomo nazo sala zoua. Il y a protocole, bien aimé dans le Seigneur, na quatre l'église dans mon bâtiment. Yoka mateya zoteya. Est-ce que wana eza mateya? Oh Serge, alingaka Serge, soki nani protocole, Serge azo lelaye, Serge aboyingai, bien aimé pesi passe, pesi mawa. Oh Serge aza asukulaka te, Serge tokenaki na Kuwait bakangiye babe yoka mateya aza koteya na quatre ne bitonga na bino bokendaka. Makamba boy eteli nzambe na nini do mutu moko azosala bazua, donc sûrement bimaka na sœur wana, azosala la Serge wana zua. Et ça azoko kitisa ye na quatre ne bitonga wana, o ayaki awande akimaki nde eyuma na Kuwait. Bien aimé batu pe bazo seka, batu bazo sepela. Yoka mateya otiki yo mama, surtout ba mama ndingi boto batonda na l'église wana. Ba bino ba mama. Bien aimé, faut qu'il y a deux mamans dans la parole de Dieu. Deux mamans dans la Bible. Moko a côté ça les soumou na mokili. Moko a côté ça salut na mokili. Marie et Ève. Yozo landanga. Oza race ya Marie, to race ya Ève. Au côté ça salut na ndaku na yo. Est-ce que memaka kimia na ndaku na yo? Est-ce que memaka kimia na libala na yo? Est-ce que memaka bolingo na bana na yo? Et ça na maman mususu ba memaka trouble na ndaku. Voilà, ba Ève, ba kuta Satan. Voilà, ba memaka trouble na ndaku, trouble na bana, trouble na mobali, trouble na libala. Ba maman musuanga na ba race ya Ève, ba race ya Marie, ba sali, ba memaka bolingo, ba memaka kimia, ba memaka esengo na ndaku. Bien aimé pesi passe pesi mawa. Bokomona deuxième vidéo, bien aimé pesi passe ya koleka. Bokomona baza ko beta batu ba chikote. Bien aimé moto moindo, na yebite moto moindo soki ya utawapi, baza ko chikote batu na kat na tonga wana et puis batu bazo sepela na ebite soki message nini bazo pesa bino bien aimé message wana eko memayo wapi nzoka Yesu bien aimé Yesu akufaki po batu babika bien aimé nzambe alataki nzoto ya moto akomaki offrande ça veut dire akomaki mbeka ayeko mitika na se ya mokili oyo babeta ye basete makila etanga po yo nanga to bikisama mais yo comprendre message te pa bato za fana kwiti ya ba faux serviteur de Dieu o basangana na ba faux politicien po ba yiba ba mbongo ba pesa bango basangana ba faux musicien ba kuma ba camarade na bango voilà ba mise bazawana pona komema luyenge na mutu ya peuple ba passer bazana pona kolele se bino pungia ba bébé alors ba politicien ba yiba na bango ya ngo moye peuple tele mesate peuple moye a revendiquer droit ezate pa mate peuple bazaka na kata ba bar et puis bazana kata na église misala ezate moi ba revendiquer ba droit ezate ba lettre ba pongia ba bébé réveille-toi toi qui dors encore bien-aimé avant to yemba pour nzembo ezali alléluia avant to sambela avant to tanga moi makomi bien-aimé to tana vidéo ya voici l'homme oyo boka na langage ya pamba yo pina mutu nzambe akela yo pina mutu Yesu akufela komo ko vanda na place ya boyo uzo yoka nini na teleme mukuna babeta me basola ba politique babeta basola ba solo na kati na bitunga na bango et les gens sont là na bité suku basannuera na ndako na bango ou soit bango na bango baza bandoki bazo kende kuna de po bana bato malomba landa bango po ba détruire ba vie na bango mais tout temps nous voici l'homme oyo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Na zo mbangu pona kwa mananda na utisuko mwana wana ya protocol pembeni anda mwa matanga mvule zo beta ol auti église olia kote meme nda atemsko na sa mvula zo lele na tu nini ya Serge boyinga ya Serge zolo bawana ayene église asali nanu 2 mois na église te afanda kape l'église soka ko bongisele biso ba bafle asako le bobine ba bafle ndelo uto to le meke to repena to ba bafle obamba bamba nde to zuye
So Serge a consacré, je vous jure, battez-moi bazala. Serge a consacré 3 jours à côté de chité. Il faut tout l'oba. Mais Serge, on s'est dit 3 jours, on était na bande au bongisa. Mais Serge, on s'est bongisa, mais nous sommes ce qu'on a dans le au bongis. Il faut bon le bande Serge à Soul. Mais Serge Johanna. Alors bien il y a rebalayer pour le ser a su proposer so ce que ba wele inini babande ukende Serge akende utika yena ndako bakomi pembeni Serge bisa ngape na boyo abanji kozonga nde Serge atikela la linga miboma ya Serge boyi ngai na miki ko exhorter azoyo kate nzambala la kate lobi nango le lendemain na zui Serge toke siko na Koweto wenza Koweto ya Victoire toke lukasuko ba quelques pièces to bongisa ba instrument l'église ko bima kana Serge siko le bisanga na kota ka Koweto te par respect ala njinga atosika ko kota to ko Koweto Serge yeyo ba sotela Serge ba to ba tela bilo kwa banda ko beta Serge na tu me ko beta c'est un frère oh frère Serge a salibiso na Koweto boy Serge yibi ba tele ba radio Serge yibi ba faire à dépasser na tout le boy ndeba tout papa yo to tabla muso mo yibi yakal na tout le Serge makambo solo papa zaya solo nzoka nde ko ya l'église wana akimakinda kuna bango po bazoluka ya yibi biloko il est venu se réfugier en église ndesi ko mubali Serge ya Serge boy ngai ya Serge boy ngai yo bien aimé pesi passe pesi mawa et pesi passe pesi mawa bien me tota sko deuxième vidéo bon la ndé baza ko chikoté batu na ka de l'église bâtiment oh là là te souki za secte souki za nina ngo vraiment et puis ça rakanda makambo boy ba bela ta ko bela batu boy bien aimé je vous dis la vérité. Bakomisi bana nzambe bampunda na bango bangonde baleisaka bango bakomisi bana nzambe baumbu na bango bamonelaka bango lokola bakiyuyu nzoka Yesu akufa mpo bato babika ye oandimeli ye abikisami mais pourquoi bazokosa yo na mate ya lokuta mais pourquoi bazomema yo na lifelo bakomisi bana nzambe bampunda na bango bangonde baleisaka bango bakomisi bana nzambe baumbu na bango bamonelaka bango lokola bakiyuyu nzoka Yesu akufa mpo bato babika ye oandimeli ye abikisami mais pourquoi bazokosa yo na mate ya lokuta mais pourquoi bazomema yo na lifelo. Bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bebe nzambe apambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia.
Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense, tant que tu rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu es na chicote. Tu es na chicote. Ko chicote. Tous les faux pasteurs. Ko chicote. Tous les bien-aimés batu nyoswana. Oyo ba sangana. Pour la ko kwisa peuple. Pour la ko détruire peuple. Pour la ko bebisa mayele ya peuple. Pour la ko mema batu na lifelo. Pour la ko mema batu na ko bunga. Tu vas ko chicote bango au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, na monito bondela. Yambo de to passo la makomi. Au nom de Jésus-Christ, éternel et Dieu des armées, papa, merci. Ndengo zo telemisa biso papa, na but mokaba no babika, tala mateya baza koteya, papa o bazo teya nini. Délivrance eza wapi, royaume des cieux eza wapi, éternité eza wapi papa, chemin de la croix eza wapi, révélation de Jésus-Christ eza wapi, parole qui donne la vie eza wapi, parole qui donne la paix papa eza wapi. Eza bana na satana papa, basangani pour ko détruire peuple ya yo, yango ba yo kana kanda ba politicien, ba boma ba étude na Afrique, pour être ba africain baza la zoba, pour être ba africain baza la mayelete, comme ça ba politicien se ba yiba kambongo ba pesaka ba musicien parce que ba musicien baza na rôle ya ko endormir peuple akomane ka muta loyenge muta masanga muta ekobo et puis ba pesaka so ba pasteur mbongo pamba te pote ba pasteur baza na mission ya ko endormir peuple ba koma ba fainéant papa balandaka bango muta ko revendiquer droit zate ya mboka papeza ko kende e yango zo telemisa biso pona bano ya yo ba to yeso akufela ba yoka son de la trompette bakabona na bato mabe pena makambu ya mabe po te ba bikisa milimo na bango na tiki message au papa na maboko na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien-aimé, Hosanna adresse ya bien. Awa pembe na pembe, vérité de very, révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Belle monsieur qui so kufela yote au Rolanda bateau. Okoma fana kwiti ya ba musicien, kolobelaka ba musicien. Okomona tata mobimba, mama mobimba, yona na ba TikTok, yona na ba réseaux sociaux, discussion ka ya ba musicien, discussion ka ya ba politicien. Okomona bango kuna ba tondi, meka ko finga politicien na ye, surtout so baza ekolo moko, beleme akuya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, fana kwiti bien-aimé ya ba pasteur na biso. Pasteur abimana e mabe, abimana bana ne mabe. Bakoma meko bimana mibali, alambela kama mobali te. Kaka tata pasteur, kako lala ba veiller, bazo ko bimana ye paso mona ki nzambe nde yangwana, bon nzambe nde yangwana, bien aimé dans le Seigneur, yango papa so tinda biso, oh nzambe na bomoi, bana no baza ko nyokoma, bana no bazo nyokoma papa, epesi passe, epesi mawa papa na ngai, yaka ko sauver bano ya yo, yaka ko sauver bano ya yo papa, na tiki bango na maboko na yo papa, yaka ko sauver bano ya yo papa, ah bien aimé. Laisse-moi te dire une chose, Hosanna adresse ya bien, Hosanna balabaïs. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour être fungolo bongo, Osasu bébé spirituel te, Obenga batute ba papa molimo, mon père spirituel, ba koma même na ba mère spirituelle, ba paye. Alléluia. Papa, biksa bano ya yo, ndeko tikete nzamba pabolo ndozili ba kuya kolana ndeko na yo. Bien-aimé voilà. Et puis si passe et puis si mawa. Tant tolo baka makambo boye. Biango bazo ko sabino, baboma ba étude, pour te bo raisonna kamulaite. Bien-aimé esika mokote na Bible baloba, yaka na salaire na yo, pesa 1/10. Bien-aimé esika mokote, metande ba pesaka. Po ba tumboye na lokuta, ba organiser lokuta, ba luki ba verser moko, ba komisi yango mbongo, ba kosi batu, ba na ancienne alliance na nouvelle alliance. OK, Bible c'est na 2 alliances. Est-ce qu'alliance a kalatango ezalaka? Est-ce alliance a sikezalaka? Pourquoi bazoko sabino beneme pita la Bible na katikati kabona en 2 parties. Voilà, ancienne alliance na nouvelle alliance. Bazoko sabino lokola bana mike bondimaka na bino pe ezali loba nzambe, n'importe quoi. Bien-aimé bomoni voici l'omoyo aina zuwa pena so kitisa mutu o akimi kimuyibi kasi soka akimi kasi ayepa nzambe bo encadrer. Voilà, soka kimi yuma ayepa nzambe kasi bo encadrer soka eza place nzambe. Mais yo so bimise na poisa boye baza muyibi bazo beta pomba te zuwa ya protocole. Et yo ka batu bazo seka bazo ba pe amen. Oh, asukola kate, Serge asukola kate, abong saka ba instrument awa. Voilà, donc, yo maman pour nous tiki bana nou nanda kuna mobali nou, oki ko lekisa tan, yako yoka ba bêtise.
epesi pasi epesi mawa kuna kote musubu moni baso ko beta batu ce peut na bete bongo pokende lola et to yebite bien aimé epesi pasi epesi mawa epesi pasi epesi mawa tant tout tard ba vidéo aboye mais c'est terrible. Bien, on a un verset, mon bien-aimé. Bien-aimé, Nazali, na Tite, chapitre 1, verset 10 à 11. Bien, je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malamu, pour battre autant, pour qu'il y ait fellow, au frère, j'ai fait tangara ma bé. Bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Bien-aimé, tout ça, na Tite, chapitre 1, verset 10 à 11. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ, le seul, l'unique, le vrai Dieu, le seul homme sotoko landa yiwana. Ezatata postérité. Nzabatinda kade ba messager kwa biso. Peut-être là qui sabino yesu. Et non là qui sabino biso. Boko mande biso ne tokobi ba yesu na bomo na bino. Bien-aimé, kabwana na batu ya bongo. Bazali ya nzambete. Nazo tanga na kombo na Yesu Kristo. Nana yebiso ke ngana lekiyo. Et pas nzambe nana yebisio voilà nzaba lingaka biso tundenge moko tozali bano ya ye bien-aimé voilà bakosaka bino biso nde banzambe biso nde tozali toza pont entre nzambe na bino mutaza pont azate il est le même hier aujourd'hui éternellement yemoka pont yemoka nzambe Dieu ne partage pas sa gloire toza biso tu bana nzambe soko lingi nzamba lingo mingi kangama na yako lingo mingi ezaka na ndaku mona lingaka ba parent mona zungaka ba parent yape ba parent ba linga kai mona tangaka malamu ayoka ba parent a respecter ba parent pe avant ba kotikele quelque chose pamba te mona wana sa proche na bango ndenge moko peka na nzambe soko lingaka nzambe oyoka ka nzambe osaka makambo nzamba lingaka nzambe pa ko lingo makasi voilà c'est ça simplement c'est ça ezate ke nzamba tindi oyo ndia alingie koleka oyo nanya kosio. Donc on continue verset Nabiso bien-aimé dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Voilà. Surtout parmi bateau, soi-disant bateau nanzambe, rebelles, voilà. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Des vains discoureurs. Voilà, bangoye. Voilà, des vains discoureurs. Et des séducteurs. Voilà. Auquel il faut fermer la bouche. Il faut qu'on kanga minoko na bango. Il faut qu'on kanga sa bango minoko. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles. Bazo bouleverser ma famille, bien aimé. Bazo panza mabala. Bane bele ba kuma ba shege à cause na bango. Mabale bele panza na cause na bango. Il bouleverse des familles entières. Enseignant pour un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Yoka verset kitoko. Le banzembe lobi. To kangaminoko na bango. Ba 20 discoureurs. Ils sont là pour dire des bêtises. Ils sont là pour dire n'importe quoi. Ba zana révélation à Yesute. Ba umeli na makambo nzambe. Mena le banzambe ba tikala kosala tamokolo mokote. Bien-aimé bazo kosabino kaboy. Na matia lukuta. Bokoma ba umbu na bango. Baba la lisarabino libanda. Bosela ka ba jena lukuta. Bosela ka ba veya lukuta. Bien-aimé, rien à voir. Jésus a tout pris à la croix. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Point barre. Sambelaka avant lala, sambelaka sukula muki, sambelaka avant lia, obimaki ozongi osambeli. Komisaka nzambe bien-aimé na tango nyonso, ne lukonso osala bomo inayo. Ata na tango pasi yo komisa nzambe. Yozole la pasi na nzambe, pourquoi te pasi wana pamba te azo bikso ne loko moko boy. Bien, ateke mwana nzambe, eya na tongo, eya na butu, eza ya mabeto malam, yo fuka masenga nzambe merci. Oyo comprendre que nzambe sali yo pa nga sala nga boy. Ba ekangami na gauche, kolela te, tamsa zo nga fungula na droite. Zala na foi. C'est tout. Nzamba tina ngande batu lokwa biso po ba yese bino ningi ni bosala. Après tant yo koyeba yo po oyebisa moto parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Baso kosa yo. Eza makamba mbongo te. Bana nzambe bakabana naka. Okotika muninga no na pasite, okotika muninga no na nzala te. Voilà bana nzambe bakabana naka. Point barre. Nakotanga deuxième verset. Bien yo ko tokotanga na Acte chapitre 16 verset 29. Yo ko tokotanga. Voilà, elo bazo singa yo. Bien aimé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir, voilà, et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Yoka réponse. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, le Banzambe Zaliboui, bien-aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est lui qui croira. Bien-aimé, ce qu'on croit quand le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, toi et ta famille. Yango le Banzambe lobi, le solo o ezali bien-aimé, pour na silas bakota ki boloko, bakome ko yembela nzambe, bakome ko yembela nzambe. Le Banzambe lobi le mpepe moko ye bien-aimé, et bouki ba porte à prison, et bouki ba chaîne o bakanga ki bango na ba prisonnier mususu ba batutu ba bimi. Alors, surveillant en attendant ye géolier amoni ke ba porte fungwami batu ba kimi belebe ake ami boma pour la binga bi ko sala bongote komi bomate alobi na bango alobi na sala nini kaspona koma sauver ba ibisi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé, siko yo bazo yu bano pose à la sauver, yaka na mbongo dim, yaka na mbongo offrande, yaka ozo baptême d'eau, yaka na patati patata, makamezaki na Sainte Alliance, ezaki même mbongo te, même baptême ezaki à Jean-Baptiste. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Nous sommes au temps de l'Esprit. Bazo kosabino, bazo nyoko labino, alebino bozo landa, bokoma ba umbo na l'église bâtiment, soko yete ba bengo, lobo yakiti pourquoi? Ale yono kumiko banga, tata pasteur, akotuna ngai, bien aimé, aske olanda ka Yesu to landaka batu wana. Bien-aimé, réveillez-vous. Boka bwana na batu yo. Baende ko luka mbongo. Bazali ya nzambe te. Baye ko nyoko labino. Bazabana na satana. Papa na bango nde satana. Baye bazana mikila ndongo bomona ka bango. Bazana maseke nde bomona ka bango. Nzamba fungola bino miso. Boko mona bazana ba maseke, bazana mikila. Boko mona bazana ngo. Bazokosa bino, bakoma ba homosexuel. Bien-aimé, ba soulard. Bana ba via mabe. Bana basi 4, 5, 6, 7. Bazana ba viko leka kutu ba payen. Bazoko sabino bien-aimé. Pambate bazabana na satana. Nzamba sala bino grâce. Bokabwana na batu. Kangamaka na nzambe bien-aimé. Yenda kubatela. Muta mubateli. Ezande nzambe. Eza muta mokilite bien-aimé. Eza muta mokilite. Bazabana na satana. Sortez du milieu de Yesu alobaki. Sortez du milieu de et je vous accueillerai. Donc ceux qui n'ont sorti na kat na bangote. Moi pe Yesu azana yo ezalite. Pambate eza neti kamba zuwa. Voilà, ozana mobali mususu. Moi mususu azana yo ezate. Alors ozana yango nzambe po azala na yo, il faut kabona na satana. Il faut kabona na satana ndeko na ngai. Papa sunga ndeko na ngai. Sunga ye papa akabona na batu yo. Bae kokosa batu, bae kosoba mbongo batu, bae konyokola batu, baza ya yote. Papa sunga bano ya yo papa. Fungola bango miso molimo, bamona mikila na bango, bamona maseke na bango, bamona mabe na bango, bamona bosoto na bango, pe bakabwana na bango, pe te babikisa milimo na bango. Pambola ndeko alandaki ngai, fungola no so kangambaki na vie na ye. Papa, ceux qui malades ezalaki pe sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans les ciné, débloquer ces bimi. Oh, ndeko na ngai, débloquer ces bimi. Bien-aimé, tout ça ba témoignage. Tout côté no tchongo ga moko moko. Bien-aimé, batu belé baza débloquer. Pourquoi pas toi? Landango moke au nom de Jésus-Christ. Nzambe na ngai na kosuka wapi nzambe na ngai. Tala tangai mwana na yo vina ngai nyonso bloqué. Libala na ngai nyonso bloqué, makambo na ngai nyonso bloqué. Papa na kosuka wapi? Bwaka taliso na ngambu na ngai. Toko débloqué nyonso bakangaki. Toko débloqué nyonso bakangaki. Allez débloquer, débloquer. Musika na Yesu mawango akuluke vina yo. Bana satana bazebele biso na bango babundisa biso. Oh yo. Allez débloquer, débloquer. Oliaka na nani de konanga utambula kana nani salama ele. Moto betela ka
yo kozwa lobiko ya solo. À la croix, Jésus-Christ a pris nos péchés. Par son sang, nous sommes délivrés de la sorcellerie, des combats et de la malédiction. Ils sont débloqués, débloqués. Ils sont débloqués, débloqués. Ils sont débloqués, débloqués. Ils sont débloqués. Kama fungoli nyonso Naza libéré. victoire victoire na kombo na Yesu victoire victoire na kombo na Yesu victoire tozo débloqué nyonso na kombo na Yesu victoire kama fungoli nyonso Naza libéré. victoire na kombo na Yesu victoire victoire na kombo na Yesu victoire tozo débloqué nyonso na kombo na Yesu victoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Sodome Gomorrhe Zouya. Tu es bien frère Nabiso Papi Gen. Quelle grâce.